biso babibonsono tozala na elikia mpo kozala ebonsono ezali maboko te ezali makolo te ezali mpe misu te yango tolobaka yango ntango nyonso na lolenge wana mpona kopesa mingi bokasi to mpe bokopesa bandeko na biso la personne vivant avec handicap bazala bongo na espoir na vie na bango yango tolobaka bongo mpona nini tolobaka mpona kopesa lolenge esengeli ki okoki kozala na kokoso ya maboko to mpe bongo kokoso ya miso to mpe bongo kokoso ya makolo kasi lokola oza na mutu makanisi ezali kosala makanisi ya malamu eza na kati na yo nde wapi wana okoki koutilize makanisi na yo mpona kopesa makanisi ya malamu na bato mpo lisungi ya makanisi na bomo ya moto ezali lisungi ya yambo o wapi ekosungaka moto akoka bongo kotambolaka malamu to mpe bongo na makanisi ya malamu wapi na environnement oye azali bongo kofanda nde bongo balandi ya vom télévision mbote na bino bipai biso bozali toyebi te bozali mpenza ndike bozali kozela émission na bino handicapé oyo na émission handicapé ntango nyonso tolobelaka bongo bomoi ya bapersone vivant avec handicap ntango nyonso topeselaka lolenge totambolaka tokendaka bisika bazali mpona koluka kobimisa basolution oyo wapi na bakokoso nyonso oyo ezingelaka bango nde tolobaka ntango nyonso ete émission oyo ezali bongo tribune oyo bapersone vivant avec handicap babandaki kopesa makanisi na bango lolenge nini misala na bango kotalisa makambo bango bazali kosala butu mpe na moi nde wapi wana nde likanisi ya émission handicap ekelamaka nde na bongo na émission lelo bozali komona tozali bongo na mobiangami na biso oyo toyambi na émission oyo nde ezali bongo tata bikaki kasi biso na bango lelo tokolobela nini tokolobela bomoto ya handicapé nde wapi wana ezali likambo oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo nde na bongo ndeko bikaki mbote na bino mbote mopandisa momukengo matondo mingi ndeko bikaki tosepeli mingi na komona bino nde boyanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo kimi ezali nango matondo mingi nasi boyoki mai oyo tokolobela bongo mokolo mwa lelo lelo tokolobela bongo bomoto ya handicapé matondo mingi kasi tokoti bongo na mama to mpe bongo tokoti bongo na mituna na biso oyo tokosolola bongo na bomoto ya handicapé nde bongo mituna na biso ya yambo ezali bongo définition nini okoki kopesa na terme handicapé matondo mingi na motuno otuni biso définition tokoki kopesa na définition ya handicapé handicapé eza kaka motu oyo aza incapable ya kosala likambo moko songolo pakala ni babengi ye handicapé donc ndeti ndakisi tokoki kopesa ntango soba ndeti handicap physique ya babiloko misusu oyo homme valide akoki kosala handicapé physique akoki kosala yango nde ndakisa akoki komema ntango mosusu kantine ya mai ntango mosusu bidon na motu mais handicapé akoka kosala yango te donc mingi to ya mokuse donc mo handicap eza kaka motu azala na incapable ya kosala likambo moko songolo pakala ozali na kokoso ya kosala likambo moko songolo to mpe bongo mpakala ingeta matondo mingi ndeko bikaki atako boyanoli biso na bokuse kasi motuna elandi ezali bongo handicap eutaka wapi eutaka mpe na nini bon handicap soki totobi tokende tokota mozindo ebimisango makambo ebele na mo handicapé kasi posa yango ezali nde bazolanda biso na biteni bya ndako bango bayoka mai mingi ya ebele oyo yango ebombi na kati na yango matondo mingi pamba te na biso totangi mibeko ebikela so tobiki to mo handicapé tokobimisa biloko ebele na kati wana ndeti ndakisaka misusu mo nde handicapé misusu eza na lolenge ebele misusu ntango mosusu kolandela topesa nde ndakisa bamisusu ezake maladi moko songolo pakala nde ebotisi eke handicap neti maladi nini nde tokoba nde maladi bapolio ezali toza na maladi ebele baaccident mpe okomisa mpe motu mpa handicap ebondimaka polio mpe eza contagieuse wana ntuka tondimaka yango te kasi abolobi maladi eza ebele neti bapolio seke bino bondimaka yango mpe eza contagieuse bon bamaladi so tolobi bamaladi eza ebele pamba te eya motu mosusu abeli kaka kobela mais komisi mpe na handicap kobelaka oyo monaka kobelaka moto abelemo maladi botaso malaria moko boye ekomisi paralysé ekomisa mpe motu mpe handicap mpe tomona bato misusu abelaka malaria banini boye akomi paralysé physique donc atobiki eza oma nani ebele makambo ebelebele oyo epovokaka ebendaka moto azwa bongo bokono oyo handicap azala na kokoso moko na nzoto mais baaccident mpe est ce que accident mpe eza kaka prévu ke esengeli moto abela to eza eloko moko eza brusquement bon eza eloko moko eza brusque mpo ndakisa ntango ozotambola ntango mosusu accident ekoki kosalama mpe moto bakati makolo na ntango wana akomi handicap physique
toza ba o miso ba soda ba kenda ba guerre ba ndeko so ba soda kenda obunja biso pour défendre mabele ba ke kuna pe ba tant so masasi akompe handicap physique donc ezana ba lolenge wana lolenge bele ingeta parce que handicap ni oyo ya ba ya oyo to ba eza naturel oyo utaki pas d'état moki o mutu abota makana bakoko so wana nzoto na ye bon deti oyo ebo mutu abota makana ngo handicap eza naturel mutu abota makana ngo tu ba biso ngana bindeko moko boye abota mape aveugle onga na yebi oyebaka mpe cause nini esalaka ke moto akoka bongo kozwa bokono wana akomi aveugle ne to bon cause wana ntuka wana ezodépendre na mabota to ta mosusu bando oyo tobengi biso tobato tangi babengi notion de charge tokolobela ngo tanso bandeko mosusu bakokoyeba te te kozala malamu ntango ozolimbola eloko opesi te oyo eza mpona na esika boye apotalisi bandeko oyo bazolanda biso bakoka mpe bokozwa na bososoli opesi bango na lolenge version scientifique mpe lisusu matondo mingi ndeti ndakisa so tokei na ndimbo olobi ke motu kwabota matango mosusu handicapé botikolo ngete atango tozwi ndakisa tozwi aveugle tant que je suis retardé mato donc ça balolenge muta bota mina retard mental o babenga ba mongol siko wala za ba biloko moko ezalaka ba femme ko za naturel siko na bino siko bo pesa biso makanisi na bino pe bandeko balandi o bazolanda bino ba personne vivant avec handicap to li kete bazolanda bino pe bazolanda pe mingi biso na ngonga o tozali oyo matondo mingi na kolika ete soto kei na bato ezake babota mibongo naturellement misusu eza be etamboleli ya bato neti ngai naza tambola kozala parent etamboleli na ngai yango ekosala ete so natambolaki mabe ntango mosu yango ekosala kozi wana mwana botama lolenge moko tolobela neti handicap misusu ntango mosu ezali etamboleka en général tokolobela eza mingi etamboli eza etamboli ntango tolobela etamboleli po émission oyo ba personne vivant avec handicap baza balolenge nyonso ya bana mike baza ya mikolo pe basalini bazali ya bampaka pe bazali siko ya koyeba ntango ozoloba etamboleli siko komona ke mwana so abota me oseka sani atambola siko sekino limbolela etamboleli na lolenge nini omeki kokota na kati omeki kofongwa mama muke posa na biso ezabaki ofongwama oyo ozobomba na kati nozola posa make baye bazolanda biso basosola nini oyo ezola ebendaka bakokoso wana ya naturellement oyo mutu abotami ke aza na kokoso moko na nzoto eza naturel matondo mingi ni mukinga na kopesa biso maloba na kolika ete tant tobi etamboleli na kati etambo tomona bamiyibi bazali oza parent tant mosusu oza pe moyibi oto wana tozolobela si handicap ebotamaka naturellement tozolobela tant mosusu etamboleli na yo oza moyibi okoyiba biloko ya bato escro nyonso wana tozolobela nyonso wana donc moyibi escro donc oke kosimba biloko bato bisimbasimba nde nyonso wana lokwa bazolakela yo nde esala nini nde ekoya ntango mosusu yango kobota ntango mosusu omona mosu mosusu handicap physique tozolobela ntango mosusu aveugle uta mosusu ya physique eza na balolenge wana ingeta balolenge ebele baconséquence oyo etamboleli ya babota oyo bolimboli na bandeko nde espendaka lolenge oyo wana ke motu abota naturellement abotami na kokoso moko na nzoto eza kaka te oyo apolio contagieuse non eza etamboleli na biso baparent kotambola mabe yango eza ta mosusu ya bisimbasimba ekosalake ntango mosusu boti mwana handicapé physique visuel manteau donc ngeta donc bongo matondo mingi bandeko balandi wana ndeko na biso bikaki azali mpenza kopesa lolenge oyo ebendaka bakokoso mingi na kati pamba te oyo tozolobela lelo ezali bongo bomoto ya handicapé wana ezali bongo mama ya likambo oyo tozolobela bongo na émission na biso handicapé ya lelo nde bongo ndeko bikaki ba lolenge to pe bongo ba sorti ni ya ba personne vivant avec handicap au bino boyebi bon ba sorti personne vivant avec handicap au biso yebi toza na ba lolenge moi soki to bosenti kozala ata ba mine bitu mitano tebi handicap biso busunga bandiko matondo mingi tebi handicap physique handicap physique olimboleli pe butu handicap physique utaka izaka twati liboko twati likolo po ba bazolanda biso mutu musu ayebi te ayoka kaka peut-être handicapé mazo sosola pe te donc handicapé ni tozo koloba kaka na définition handicapé aza moto ezake aza na incapable osalika mo songolo pakata so niti ndakisa moto liboko eza okata na moko omote akompe incapable osala eloko moko boye toliki handicap eza handicap physique ta mosu maboko ekatana ta mosu makolo nde tobengi handicap physique bongo toya mpe na oyo ya visuel ezali toya mpe na oyo ya manteau ezali oyo ezake motu moko boye ta mosusu selon réflexion na ye ndenge esalamaka bamongol ingeta na mokusu babenga ba 9-6 ingeta eza boye tobengi do basorti ya bandicapé oyo biso toyebi ya lolenge wana balolenge oyo wana nde tokota na motuna na biso ya oyo elandi estce kozala na handicap moko songolo elingi koloba komitika na maboko ya libota to mpe moko komitika na maboko ya leta ome kosunga biso mpenza
bomeka kolimbolela bandeko penza na bokebi nyonso bomeki kokota na bozindo mpo baye bazolanda biso bato bameka kosusula mpo bandeko na biso mingi oyo bazali na bakokoso na kati ya nzoto na bango bazomitikaka penza mingi amitiki charge mingi na maboko ya libota mpe bongo mosusu ozomitika mingi na maboko ya leta nde na bongo bomeka kolimbolela bandeko bazwa penza kososoli ya malamu epa na bino matondo mingi ndeko mopanzisanga na kopesa biso maloba na kolika ete kozala handicapé elingi koloba te komitika na maboko ya baparent to na maboko ya leta mpo handicapé aza na motu oyo eza ke esalaka makambo po handicapé alukaka lolenge nyonso alukaka tomona mpe bahomme valide ateka ntango mosusu na boutique bo handicapé akokosala yango te ye mpe akosala yango ingeta akoteka akosala yango lokola moto nyonso inga asala donc handicapé ningi olobaka kaka te komitika na boko baparent to na boko ya leta eza yango te oyo bakanisaka bongo balongola makanisi wana handicapé akoki komitika na boko baparent te mpe na boko ya leta te pamba te aza na motu oyo ezosala makambo akoki kosala mpe eloko eza ke homme valide akokosala yango te makambo eza ebele oyo eza ke handicapé akosala homme valide mpe akoki kosala yango parce alikambo ya motu nde ezosala mais ntango mitiki na maboko ta mosu ya parent donc wana meza kokoso donc eza yenge to eza malamu te handicapé mitiki na maboko ya parent to na maboko ya leta po handicapé alukaka lolenge nyonso mpe alukaka parce que oyo bazomitika na maboko oyo po normalement nanu ntango mwana botami ata botami na kokoso lisungi ya liboso ezali lisungi nanu ya baboti na ye wana tata azwi mwana na ye to mpe ndengwa azobokola mwana na ye na lolenge oyo esengeli nde sikoyo na esika oyo wana ntango mwana akomi na age oyo ntango mosu akomi elukila esprit ya fainéantisme oyo ezolata bapersone vivant avec handicap eutelaka nanu wapi nanu mpe omitika mpenza omitiki yo moko mutu ozomindima lisusu te na mokili ke ozali mutu lokola bato bonso mais ntango bapesi yo mutu homme non valide azali mpe na mutu yo mpe personne vivant avec handicap ozali mpe na mutu oyo biso nyonso tozoraisonne lolenge moko mpo bakokoso nyonso oyo ozalaka te mpe bakampo oyo ozalaka nango mposo osala soit komela mai mais personne valide mpe amelaka mai kosala bakolia personne valide mpe asalaka makambo oyo osalaka siko eloko nini ekomaka molimo wana elati mutu amitiki mpenza na lolenge oyo wana mpenza bon soki tososoli malamu na motuna na bino botuni biso totaka na motuna oyo totunaki wana kaka eske ozala handicapé elingi koloba komitika na maboko ya libota tokomitika na maboko ya leta wana siko tozokela mituna na kati mpo opesa biso bandimbola mpe bongo bososoli na bandeko bazola omoni soki omoni ntango mosusu handicapé akomi ntango mosusu na niveau ya komitika pamba tenga navanda na bango mpo ngande bango nazala na bango tovanda na bango handicapé omitikaka na baniveau wana donc eza bahandicapé parce que tovandi boye eza bahandicapé oyo ezali ntango mosusu batanga ya bino handicapé oyo batanga te bazali donc tomonaka homme valide atanga na homme valide oyo atanga mpe te so oyo mingi bamitikaka na niveau wana eza mingi ntango mosusu bao batanga to baza na mwa eloko moko te na mwa motu na bango kotanga neti nini bon kotanga par rapport ntango mosusu mwa métier moko boya kosala oyo eza ke lobi ebanda kosungo ntango mosusu na mwa mbongo mpona osalika mo nyonso oza nango mposa so ntango oyo asali wana te siko yango moto omona komitika kotambola kaka bongo kaka komitika na lolenge wana kotambola kosengasenga to mpe kotambola balolenge tozali komona lelo mpo mingi ya bandeko na biso wana ntango nazoyi biso boye eza na ndeko moko avandaka mingi na victoire opo victoire nayeba kulutu ndeko na biso wana nayeba ebanda nazalaka moke mpo biso tokoli mingi eteni ya Dallas oyo babengaka yolo tokoli mingi na mopanzi wana ya komi na kalamu mpo na kozala na biso kuna vie wana ezali so toke bamatch na 20 mai soit na bapark 5 na ba 20 mai wana tobanda okee kuna soki olekeli nzela wana ya nani ya place des artistes wana tobanda monaka vie wana asengaka mbongo mais ti lelo otala age biso tokomi nango oyo vie wana asengaka mbongo sikoyo neti na likanisi oyo wana donc oyo azwaka mikolo nyonso wana abombaka te to esengeli asalaka na lolenge wana azalaka na komitika ya lolenge oyo wana yango touti koloba bosungaka bango mpe na batoli bozotalisaka yango touti koloba eza likambo ya notion po moto ana notion soki ake asengi ntango lokola nazwi boye ekopermettre ngai ntango ozatonga mwa ligali na ngai nazwaka ata 100 francs mais lokola notion eza te yango amonaka ekomi nango ezaleli na ye to ekomi nango mosala na ye lelo azwi asengi alie lo biso asengi alie notion eza totobake eza kotanga ntango otangi ozwi notion yango eopermettre oyebi ke oyo nasengi oyo epermettre ngai nakende kosala nini nasala mwa ligali to nasala mwa bouti mwa nini mpo epermettre nga nazwa mo mais ntango sikoyo notion kotanga eza te yango ezosala ye te ekomi lokola mosala na ye akomi kosenga ekomi kwa mosala ekomi kwa mosala na ye parce que kotanga mpe nini tolobaka donc pare mpe eza malamu
mutu atangi azososola ete teni nasali boye nafusala boye mais ntango otangi te donc nyonso osala omona ngo kaka lolenge ezosalela wana matondo mingi sikoyo lokola komisa mosala na ye sikoyo misala nini mpenza oyo soki nayebi ke bino mpe nde boza na mosala bosalaka mpo loko bozwa atake bandeko mingi ekomi lokola mosala na ye estce bino mpe bosengaka lokola bango basengaka biso tokoki kosala ezaleli wana te pamba te biso toza baye oyo te tozuti kolobaka totanga tolobela bongo soki nayebi ke soki neti nga navandi boye nayebi deya ke kosenga donc eza yenge te to eza malamu te ngai biso na oyo ya biso toyekolaka ya biso tosalaka donc yango epermete nga te naki kosenga mpona na oyo nga nasalaka naozwa mwa 100 francs na nga mwa 200 na ngai epermete nga te naki kosenga totoye kolobaka esenga mo kotanga ntango atangi aza na notion wana yango ekosala ete asala mosala oyo ya biso totanga mwa ndambo tosala yango mosala matondo mingi ozoloba mpe mingi makambo ya kotanga yo otanga na ekole nini oyo bango bandeko wana batangaka nango te matondo mingi ntango tozolobela kotanga ezaka kokende kaka ekole te ekole kotanga ezaka kokende ekole te ndakisa na fami moto alakisanga mosala azotangisa ngai apesanga mayele moko ezake oyo ezake kosunga nga lobi donc kotanga tozolobela ezaka kotanga oke baekole te kotanga biso tozolobela eza kotanga okita mosusu na mwa atelier moko boye boke kotanga ntango mosusu bobo osala likambo osongolo pakala balakisa bino mosala oyo esalaki lobi esunga bino bomoi na bino oyo tozolobela moko kotanga po soki bolobi esi kotanga ntango bolobi kotanga ese kotanga mbongo esengeli mpe moto atangi nango na classe kotanga mbongo bokotanga mbongo esengi moto atanga mpe kaka na classe te pamba te classe mobimba eza kaka oyo azomona na kati ya ndako ntango mosusu batindi yaya mokolo oyo eza 1000 francs kei kosomba eloko ya 500 fo etikala 500 donc yeninga azoyoka bongo kotanga mobimba yango azotanga azokanga abiyaki so aza 1000 francs somba eloko ya 500 etikala 500 ndenge azotanga mbongo na sansi wana ngeta totuni bino na lolenge wana mpo tozwa biyano na bososolo esika wana ntango bolobi kotanga so bino oyo bomoi na bino ti lelo lokola bino bokendaka kotambola te nde bapersone vivant avec handicap mosusu batambolaka okenda kosenga te so nini oyo bino bosalaka boza mpe na atelier moko to mpe boza na baassociation moko to mpe tokota bongo mpeka na motuna na biso oyo elandi estce eza na bastructure oyo mpenza oyo ekadraka bino matondo mingi nemukenga na kopesa biso maloba na kolikia ete ngai biso bana tobotama tosala barecherche ya lolenge mais biso toyebi kaka moko ya mwa américain moko biso toyebi kaka moko oyo mpe yebana ye na kati ya congo awa ezalaki kaka moko biso toyebi wana kombo nango américain ngo azalaki nini asalaka nini aza nani ayaki koluka nini na mboka na biso tozalaki na association moko boye na kombo ya ACDFR tozalaki nango na Gombe kuna na quartier Sosima donc ye azalaki wana kozwa bapersone vivant avec handicap koencadre bango kolia kome basalisa ntango baopération bapersone vivant avec handicap misusu bana konguluma na se basalisa opération mais à condition wana tozali nango kuna ezalaki condition moko boye donc bafilme bino ingeta bongo donc biso tobeta na babale vo amene tobabale tobeta yango mpo kolobaka nga mposa na biso eza ingeta tozoloba yango mpo oyo bato bayoka tolobela awa eza bomoto ya handicapé to mpe bomboi oyo azoli kovivre nango no ntango bozobimbola likambo bosungaka bandeko mpenza na kati donc kuna na kati association biso toyebaki wana ezalaki kobetala babale kobina bazwa baimage nde bauti koloba wana bakozwa baimage wana ezokende kuna soki bakendaka nango wapi na poto soki wapi basalelaka yango nini donc mwa baimage nde bazozwa ale bambongo ezoya nde basungela yango biso donc tovivaki na condition moko boye ezali kaka ke ntango mosusu mpo basala mo opération mpona ntango yango opération kosalisa yango ezali lipa nango bate bakao tozalaka nango ezali lipa nango bate donc okende kuna donc soko boyi bango nyonso bakobana kuna donc baokipe te soki batiki donc yango esaki obetaka na babale kobina donc nyonso wakosala donc mpo bayofilme bino bazwi image ekei donc tovivre na bacondition wana neti bacondition nini bandi opesa bino kuna kipo ozala kuna condition nde tomonaka ta mosusu balobi te esengeli awa oyela biso ntango mosusu 1000 francs wana ndakisa tozozwa esengeli oyela biso 1000 francs nde tomonaka balingi bakomisa mwana etelo to mpe mwana ekole esengeli mwana ya na bafait de participation oyo esalaki bakotisa ye na kati ya etelo siko neti kuna bacondition ezalaki neti nini bacondition ezalaki neti biso kolandela biso bapersone avec handicap kotala na ntango mosusu makolo na biso nano ekomaka mikie kolandela lolenge ya maladi wana ndenge esalaka so kuna condition ezalaki fo balatisaka bino bakupe oyo etangwisaka bino partout bakupe ingeta donc bokoki kolata pantalon te eza bacondition moko biso bakolinga yango te mais kolandela kaka lokolo ozali na mwa mpo osalika moko boye fo basanga ma opération nde bamama bazolingisa biso na etene ya bandako
ya mutu bana ko sipo de ba condition ya modèle ko bina eza obligatoire oyeba te eza obligatoire kobeta bale oyeba te eza obligatoire oyo ezaki biso tozona bashoki misu na kobeta bale neti eloko ya bozobetela yango bale mutu abeti bale erate emati ma pa ezwi yo ta mosu mpo ovimbi ta mosu mpo ozoki bakonisa modele wana donc eza obligatoire fosala ya na esika na tososoli te ta mosu motu oyo aza na kokoso ya makolo akobeta bale ndenge nini matondo mingi tango tozoloba bongo ba personne vers handicap bazososola mais bato ezaki homme vali bandi bazososola te pamba te makambo tosali yango mingi ya mingi kobeta na bakani neti boye bakani oyo tozalaka na yango kobeta yango ni na bakani na makolo te kasi na bakani mutu akoko kobeta yango beki ya mutu akoko kobeta yango erate ta mosu bebeti na misapi ta mosu ezwi na mutu mpo ozoki mpe mapota elobela mutu eloko te osimundela na elobela yango eloko te ye posali eza bobeta bale bazwa baimage yake na baimage na ye asala nango oyo bango basalaka nango kuna abandeli bakisa bino mpe lolenge ya kobetela bale to ezalaki kaka bakoti bino na terrain babiso kaka ata ozokana kotambola to osimbi ka beki ozobetabeta to ozosala ndenge nini mpo bolimbolela bandeko mpenza basunga lolenge to bozalaki ya kotelema to bozalaki lolenge nini donc ezalaki boye bozali kotelema nde totambolelaka nini totambolela wana nde totambolela donc yo makolo nao sikoyo eremplace na babeki bale tobeta mani babetaka matu bozobeta vumani babetaka mena na babeki tole kobeta ngona bakonzo bande kolakisa biso te mais ni to mona baninga babeta na makolo kwa biso ba incapable ya kobeta makolo tobeta ngona na babeki wana ezalaki na lolenge ya bongo tata bikaki omoni na esika ba equipe wana utuneze buti suna kati wana tumeka bomeka pesa ko libolela biso ezalaki bazozwa ba ONG mususu bozoyaka bozosanganaka to ezalaki kaka na kati na bino na bazoselektione bino na kati na bino kaka nde bozalelaki wana matondo mingi na motuno tuni biso kasi na kati ya baekipe tozali makambo ya baekipe te ntango so okombo ekipe okomboki ngani okombo mosongolo pakala wana ezalaki te lelo oyebi ke toza mpe na nani oyo bandeko na biso ya bapersone vivant avec handicap babetaka volleyball na bachaise roulante obiso tolobela football ingeta oyo toyebi yango topesi ndakisa neti baekipe ya balolenge wana mpo pamba te kuna na ekipe kuna bango babetaka ndenge baekipe kolanda ntango soki leta nde alandelaka bango wana toyebi te kuna tosala mpe barecherche wana te mais oyo biso tolobela place biso balaki kovanda baekipe ezalaki kaka na kati ya centre nde bozalaka ebele bakaboli bino obeti bayokola ekipe oyo bapesa okomo bamonaka bapesa yango kaka mposa mundele eza kaka bazwaka baimage wana neti kombo yo ekipe oyo banobeta banobengaka komboni acdf sekendao kaka bongo natoni na ekipe tolaki kobeta wana ezalaki so bovandi place wana lokola bamindele wana bango ni baye koexploite biso awa donc bango basali babiloko na bango wana mpo bazwa baimage bakina kolela yango mbongo pamba te tokolobela ntango so leta na biso mpona balaki kozwa makambo wana maboko te leta azwa makambo wana maboko te bango baoya bakrele bino kaka neti baekipe na kati ya sa place bozovanda bakrele bino kaka espace ta bakrele bino pa bino ekipe oyo ekipe bakobeta mpeso bakobani kobeta bango bazwi baimage mpo leta na biso ntango mosu balandelaki makambo mais soki leta na biso anaye kolandela makambo wana elingo azala ete bokoki kobeta komi baorganisation ndenge ebetamaka partout oyo ezaki so bosisi mpe kobeta bosi mpo bambongo na bino mpe botie na poche mpe mpona esunga bino mais lokola leta azwa makambo wana maboko te donc anégligane biso yamoni ekezaka donc mutu moko boye ta mosu mondele moko boye to américain moko boye aye na ye azwi bahandicapé nde bandi ozwa baimage bobetisa nde babali azwa nde baimage wana akendaka nango akenda osala akenda kolela yango bongo kuna mpo leta na biso azokipe biso te mais so bandeki okipe biso ingo ozala ete leta na biso nde organise yango ebetama ta mosu bandikape ta mosu ya congo bayeta mpe na bandikape ta mosu ya djibouti tokoki kobeta mpe match mpe bao bakolonga balongi so epesangi final tozwa mpe bambongo mpe po esungaka biso mais lokola leta azokipe nde biso te yango mondele azouta nde ta mosu états-unis neti wana aza juif awuti na états-unis aye na ye awa azwi bandikape bazwi baimage ya kobeta babale ya kobina bazokende na yango kuna bobakenda kolela yango mbongo matono mingi tata bikaki tumeka bomeka mpenza kolimbolela biso estce mpenza mondele oyo wana to mpe bongo juif wana oyo azalaki na ONG ne wana estce ayebanaki mpenza na ministère ya affaires sociales bon na ntango wana vraiment tuka ayebanaki te tobi ayebanaki te mpo ezalaki na mokolo moko bango baki kofunda mpa tumaki kolanda misala banda kosalisa biso kuna esenge tozwila yango bambongo ebele mais toala kozwila yango eloko toka biso tozalaki mwa bana miki tozalaki mwa flou bato batalisaki bamikolo na biso bazalaka na centre boye esengi fo bakefundi place oyo ofundi place mpo baokanga ye nde na ntango wana sikondi akimaki so États-Unis akendaki mais ndenge akendaki mpe États-Unis wana akendaki komona mikolo ebele kolandela kaka lokola mwa mboka na biso kwa eteni wana balandela yango malamu te bato bamonake abandiki batambola mabele
bandikape donc balolenge moko boye bakao tozalaka nango kaka wana sikoyo batala sikoyo kwala ya sasa yango yo ofele moto atala kobeta bale te azotala nyonso wana te ozomona moto amoni bake kofunda bangi bake kofunda akimi sei na ntango wana donc bayebanaki te na ministre botoloba ya affaire sociale bayebanaki te oso bayebana yango akimeloko te mpo bayebani okimelani mais lokola akimaki atiki sante bana 2 ans akima na ye sante to bake panze komaki desordre mais tomi na ntango moko boyani ko bamindeli makambo azalaka nango azolandelaka ninga mosika atika bapio na balandela balela ti suka ya kozonga ntango azongi na ye so bato oyo ezaki bakolandela so makambo balandelaka na bango te bongo sikoyo dossier elali nango mais so balandelaka ta mosusu lelo ta mosusu tokoza mpe toza boye te mpo bamisala mo tosala kuna ya misala ya makasi oyo ebe ekotisaka mbongo biso toyebi makambo nyonso mingi tosalaka ekotisaka mbongo kolandela makambo wana ekotisaka mwa mbongo mais lokola leta na biso eteni wana donc kokoso ezali donc ekendelaka kaka boye omona jusqu'à présent bandika mpe bazovanda moko boye mpona donc mo bapasi mo ya souffrance moko boye kolandela kaka mpona leta na biso matondo mingi tata bikaki tozonga sikoyo na oyo totunelaki bino wana avantage mpo toyebi ke motu na mokili aza na mabene aza mpe na malamu na ye atake bobeti wana boti kobeta bakokoso oyo bozalaki kokutana ngo na kati ya ONG wana sikoyo baavantage oyo mpe atikela bino quelque part to mpe bongo atika kaka eloko otakenda kaka bongo matondo mingi nemukenga na kopesa biso maloba mwa baavantage mpe tokoki kozwa neti bapareil tolata tobenga bapareil orthopédique bapareil wana biso moto bandaki kosala yango ezalaki bandeki kolakisa biso malemi mais lelo nde navandi boye tongo nasala appareil na ngai naosala yango nga moko nayebi afuna somba ata mosusu faire 3 to faire 4 funa somba eloko boye nga mona nasalani nasali yango na mpe mwa avantage mpe tozwaki mwa kuna mpe eza mpe bawana mwa ndambo ya informatique mpe oyo tokendaki kobakisa lisusu tozwaki yango mpe kaka kuna kaka est-ce que vous avez un centre informatique na kati kuna na kati ONG na bino wana bon centre d'informatique ezalaki te kasi ezalaki na kati ya ndako ya mondele nde azalaki na mabiloko na ye ya bainformatique toloba bamachine baimplémente bascanner tout ça basalelaka na informatique ina azalaki nango lokola esengaki ke centre efe etambola na ordre nde so bato bandaki kokende kuna bao basala na administration bandaki kolakisa bango balakisi bango moke jusqu'à ce ke bokoyeba yango vraiment donc bosala nini bosala makambo nyonso na centre kolandela ndenge totambolela bosala ngo ntango mosusu na ndenge ya administration to na ndenge ya informatique ezalaki na lolenga mais ezalaki na centre to oyo bandaki koforme bato mpona informatique oyo bandaki koforme bato mpona oyo bandaki koforme bato milinf eza ndeke atelier nde kuna nde bandaki koforme bato kosala bapareil oyo tolataka appareil orthopédique nde bandaki koforme biso na kati ya centre te ezalaki ma bosala banini bosali biso ezalaki kaka kosala koyeba meno ya brevet osali okomi maître ya maître okokeketa mosusu na wileri ebi ya centre ezala na wileri ya docteur Kongolo okokekuna okosala mpe kuna okosala mpe na kalembelembe oyebi kosala mpe kuna na basansi ya boye eza te oyo ozala brevet bakomeli banini biloko moko boye kolakisa make moto asala boye azongisa boye wana mantuka wana ezalaki te qu'on a vu actuellement lelo neti bozotanga boyekolaki mpe informatique est ce que informatique yango nde yango ozosungu na bomoi na lelo to ozokota mpe na babisika mosusu oyo ozobundana na bomoi nao matondo mingi ndemukenga na kopesa biso maloba lelo boyebi kaka ndenge bamoi ezotambolela kaka en tout cas todiembela place mosusu mpo informatique kolanda mile biso tovandaka donc epermettre te mais todiembela biso place mosusu kolanda kobongisa batelefone nde tomolia mbongo na biso na technique ya kobongisa batelefone boyekola yango okendaka na atelier moko motu moko sokolo to mpe boyekola yango kaka mbamo bino moko kaka ekitela bino kaka mbamo bokomi kosala matondo mineti ya biso wana tolobaka ngo na bosembo ya balongo wantuka moto alakisa biso yango te nde tovandaka banda kala avant toyeba informatique tokaka bifongola kaka so moni ya biloko bakanga bavisi yo kaka bitukuta ezofongolaka kaka na bongo ti toyokomona niveau ya batelefone ntango yokoyekomi yango partout ya circulation le na ba 2005 2006 nde telefone ekomi yango na circulation nde opermete biso mpe ozwa telefone bani bifongola omeki mo eloko bomoni sai mwa boye ozongisi mwa boye ti toyo koyeba yango me biso tokenda place moko te moto alakisa biso asalaka yango bazongisaka boye tokendaka place moko te ya biso ezalaka kaka na lolenge wana liso la ONG to bobeteli biso wana ezalaki na bambula nini ezalaki kaka penepene awa ntango bobeti biso ya 2005 c'est que tozongisi ma to tokende bongo liboso to ezalaki ba 2012 ekokendaki na ONG wana matondo mingi biso na centre wana tozalaka
depuis 2003. Biso vandi à centre là depuis 2003 to longwe kuna 2012. 2012 to longwe kuna demande service trafic na biso yo kendi Brazza. Bongo ta waka ngamba Brazza ndio ko mai to zongi betenya banda ko to vandelaka mais une place siko ni likabo ko bongo ba téléphone na place et to ko mona mire. Place osalisa ki mutu na bino yango makasi. Ingeta donc makamwa likabo les zalaki nango. Mais le côté zali makamwa to bo sala to beta ngolo la kara. Si autant to vendre moni loko sala ezati to zongi makamwa ko tuku na ka ko fungola bifongola fungola opesa biso mo orientation mo makasi ko landela kaka ko le bisimba simba. Matondo mingi bandeko balandi wana bozali koyoka Tata Bikaki azali bon kolingolela biso. Tata Bikaki lelo tomonaka ba personne vivant avec handicap ba chauffeur balinga komema ba on a mituka te. Po ba benga bino kaka toujours to utiliser terme bandeko ba utiliser mingi na cité ba faux tête. Po bolinga ko futa mingi ba ticket. Donc so bokoti on dirait l'état ça la bino mo ba laisser passer moko bo o so bokota mutuka bo futa transporter. Sur les ailes, on a un bandit comme ça, on a un transport. Tu prends la coûte en déjà. Comment le transport, ils ont 500 francs. Vous avez bien 500 francs. Vous avez des bossos, avec 200, 300. À on retient la quoi qu'on soit les beaux, on a quoi qu'on soit les cool. Nabino ne va chef pas numéro de binoté. Mais bon, on a bas, on va s'en aller lengue au wana. Pour tant que bâtiment bien basali, c'est que bâtiment là on peut basali. Ingeta, maton domingue, ne mouki on repère sa biso maloba. Na roli qui a été pour mon métallique transport. Biso pour na biso tozolobe la wana engagé ka ngani mnazoloba pena bandi ko musupe ba o basala ka bizeli na tango Mobutu tango loba kandika pa ko futa te yimuka bininga bana ko kumbela ana ko kumbela bandika pe toninga bana ko kumbela mboka tolobela bongo wana ba betela bino masolo to pe bino masolo ba beta yango pa ba bato ba za ba kolo na biso ba betela biso ba masolo wana na tango Mobutu ni bana ko vivre esenga bo andika pa ko futa transport te siko na ko lala ko langolala ko lamuka bandika pele ko la morale to likanisi wana evanda bona kata mutu ata gouvernement changer to ba président bazo changer bon ba kanta Israeli wana ti lelo ezalaka kaka to lobela bongo mais siko lelo lo kwata musu Israeli ezana ngote po l'état na biso lelo tangu musu po na handika pe fa futa nae ta musu lelo handika pe lelo fa futa nae sikoyo na bandika pe tango Mobutu ezaki handika pe ko futa te pamba te soke place moko ta musu ofundi ye. Donc, c'est tellement grave, il y a grave, il faut que tu aies un transport, tu menaces pas de transporter. Attends, on bout de grave. Mais bah, comment on s'en sur ma solo. Il y a un peu de beauté, il va boire comme marabine pour poser un ingeta, il Robert tes allez pas mettre mon aki. Tant que le gouvernement soit le temps où soit handicapé, faut foutre les transports. Parce que les lobes foutent à gâter. Bon, chauffeur comme maillot. Comme maillot, tu es comment les allées tant que ambulance là. Les trucs sont faits à tu misa kimbongo donc so mutu kezo ya utifutsa ozimbongo no sangisa so ya sangisa utena loboko ti mutu ke babela mayo bimina ame biso ya kuta ame kuna otomo ya sangisa tanga mona de wana ofuta vrai tete ndiko na mutu ke temo sai nini okoti okay mais soki obimisi mbongo te na poche te obimisi yango te na ebisa bino donc to ebito ofana muso pe inédit hein mutu pa meme pa monenke donc on préfère na ngeza ngota muso ba taxi po babisa na sepela na ngoko te. C'est pour les gens qui taxi, pas taxi, donc baboya, taxi, mais bien qui te foutent. Pas télévision, maman, match, ok. Mais le problème c'est que les gens hollandais, après tu dois avoir des taxis, des arabes, bis, donc ils coco sur le bisi, on a projeté coco sur. Mais comme les maillots, qui au vendre, des bomukenga, au vendre, au lembi. Tant que vous avez long, tant que vous avez long au retard, pour l'année, tant que vous au bout ça la bourse va bisa to misa monte simba à lobo. Donc au bisi bongo, ah la bourse n'est pas na wumeli. Moi quand tu vas qui menga ibo ou meta musuna oh mais comme ça la bosse ne bisa mo bisi 500 faut tenir le boko ata ko tsaka boy atuka mutu ka nyonso iko umela te pa teli mbala moko okoti ofuti mbongo na mais il faut pesa bena ba chauffeur misutu za peto machu mufuta epe aboyina le bimisa mbongo tele maki metango okoti komi ko futa pe aboyina leti la kisa lelo bimisa 500 francs na biso otofuta tokoti na ta mutuka batemi tokota tokoti ndio to komina mayo awa banini to pesi bango 500 francs wana ah buzakine na kati ya to yibaki te recevoir à senya zo sibiso 500 na biso ya ba ope bazaka ya mawe zaki ato bimisi mbongo to bimisite ba chauffeur na ba recevoir wana o ezaka to bimisa to bimisite ba wa ma bazaka na ba telema kana bon mais ba misusu te za utongo te mana mutuka oya po kota banya pesi mo départ apesi mo départ pas bokei risque pe so po ko ipi mabeta musoko zo pesi oli kama lisusu donc biloko po ebi ko futa na route tant que le gouvernement tant que échange pour le gouvernement Mobutu yango ezata muso ya lelo te yango Israeli wana ezo kola mingi na kati ya bato c'est que sengi yo pe omeka kusunga bandeko na yo oyo baza na babizali o wana
bameka kobongola mwa makanisi na bango moke omeka kotalisa bango ete na bomoi tozali esengeli koyeba ete soki ozwi eloko ya motu esengeli kofuta to mpe bongo soki ozwi nani toyebaki eloko ya ofele moto abénéficiaka na yango te bomeka kososola yango senge bosunga bandeko na bino bakota na makanisi mingi ete mosala nde epesaka nyonso mosala nde balinga mosala mpo bazala na facilité ya komisani ya komisunga mwa toleka mwa likolo mwa tolika moke mpona ezali wana bakulutu wana mpo lilala moko ebebisa malala nyonso donc esengeli tososola lokola ezali wana ke lelo oyo bato oyo baza oyo bapesa bango ndingisa ya kofuta te eza kaka oyo leta bato oyo leta azokoreconnaitre tozindakisa bafonctionnaire ya leta emo balakisa bakarte na bango bafutaka te na bapolicier oyo nani o président na biso Moïse Kabila apesaka bango ndingisa oyo wana mais bapersonne vivant avec handicap soki bozalaki na mobeko wana ntango ya mobutu mais lokola babokonzi ezochanger c'est que lokola bapesi bino nono yango te toyebi te lokola bozwi ministère neta mosusu bokozwa mpe baaccès wana ya kosalaka bamakambo wana mwa conseil na bandeko na biso wana mpe bachauffeur oyo balingaka komema bino te matondo mingi nakolika ete bachauffeur balingaka komema tobandi nano bandikape nano wana nde ezali biso oyo nyonso bazalaka te na malikanisi wana ntango mosusu ya kofuta te na banzela to makanisi ya kosala na bareserve to na bachauffeur balongola makanisi wana pamba te bakulutu bayebisaka biso kalaki na ntango butu banda kofuta te mais ntango oyo nde bagouvernement ngo echangeaka ntango mosusu ntango oyo eza mpona kofuta ya ntango babetisa ntango mosusu bachauffeur mababaku te bareserve mabaku te soki opesi soki aboyi na ye problème eza te kasi ezala te na likanisi ya kokota na mutuka na likanisi ya kofuta te wana nde yango te lelo soki par exemple epe permetaka bango bafutaka to bafanda mwa kimia kosenga nango bakota mingi na mosala mwa métier moko na moko ayebi ameka kobimisa yango na ntina kesunga mpo lelo soko nandimi nanga ntango mosusu andika biso azwa neti 10 000 par jour akoboya kofuta transport nandimi te afuta ne mpo nandiki mpe baza mutu alolendo aza mutu alolendo makasi nandimi na ngai te lingeta aza mpe mutu alolendo siko nandimi na ngai te handicapé oyo azozwa ata mosusu asama mosama azozwa ndeti 10 000 francs par jour nandimi te akofuta transport te donc akofuta donc basala makasi ya kobimisa makabo na bango baza na yango ya kosala misala yango epermettre po bafutaka batransport bazala kimi po basala badeba na bato te to na banani oyo na bachauffeur te bareserveur te mais tosengela soki bandeko na biso bachauffeur to bareserveur baoyo ezalaka ke so moni handicapé atemi na nzela balimo pa oleki na garanti neti ya kofuta te mais bandicapé nyonso bafutaka oyo bafutaka yeba oyo bafutaka te mais eza na motu nyonso te ezala na lolenge wana topesi bango nde conseil wana tuka place wana oleka kobongola soki bakolinga kobongola mais soki bakolinga kobongola te wana etali kaka bango okotambola na mokili bato ya malamu bazali bato ya mabe mpe ingeta mais lelo oyo mingi na mokili bato ya mabe nde baleki bato ya malamu na ebele bato ya malamu bayebanaka lisusu te mais bato ya mabe lokola yo lelo ozwi grâce oyo wana ti ozoya na vom télévision kutani na oyo ya libaku wana ya kosunga yo est ce que mosusu mpe oyo mataki lobi est ce que ye mpe azalaki na likanisa kotika ofuta te donc eza lolenge moko te seke esengeli kotiaka mpenza bandeko na biso wana tata bikaki awa eboti motuna moko na kotuna bino estce ese ekomela yo mpe nde tomonaka na nzela estce oso assista déjà na mariage ya bapersone vivant bango mibale babalani mwasi na mobali babalani to mpe oso ekotelo mpe na makanisi ke okanisa un jour okende kobala mpo mingi lelo moboti soki mwana na ye aza normal boye aza non valide moboti moko ta kolinga personne vivant avec handicap abala ye omwe kozala na mbongo ebele matondo mingi omwe kozala na mbongo ebele soki neti na esika oyo wana bomeka kosunga biso mpona nini bakokoso wana ekomelaka bino mpo bolingi kosala te yango ezokomisaka bino ntina niveau wana boboti azotala azoluka mpe intérêt soki yo mwana na ye ere azwi mwana na ye obali mwana na ye mwana akende ya suki onyokama lisusu estce na lolenge oyo wana matondo mingi ntango tobandi nana oyo ya mobutu kotuna keso ya toassista na mariage ntango mosusu ya ndeko na biso handicapé nani oyo na mpe valide femme valide mpe na homme handicapé na homme valide mpe basala mabala tokenda tomona eza ebele obiso nyonso ezalaka suwe na biso mpe un jour mpe biso mpe na lolenge na biso mpe tozwa nengwa to mwasi tobala na makanisi wana mais sikoyo mpona baparent oyo ntango mosusu baboyaka bana na bango babala bahandicapé te mais ndakisanga mpe na komona ke d'autre part baza na raison mpona nini opesi bango su raison lisusu ingeta topesi bango raison mpona nini namoni yo nde tata bikaki yo omilingaka te tomilingaka parce que nyonso osala oyo mpona ete bandeko na biso bahandicapé baboyaka mpona nini po ndakisa omona ta mosusu handicapé azosenga mbongo na nzela avandai na kwe moko boye asengaka mbongo
Pour ça obike to milinga te on eza kwa encourager les mal to kolobela bongo tango obike parents moko boya zoboya handicapé azoboya mwana na ye malamu alinga ta muso personne vivant avec handicap to baki 8 eza bongo pona nini parce que ba handicapé kontu bazo vivre nango ya kosenga ndakisa kosenga kozala bongo kaka bakande belé kala kwa mutu moko abunda guerre makambo belé nyonso na handicapé azana so nyonso tango sa bongo parents avande mona handicapé on a senga ozomona handicapé ta musu ezali ta musuma asika pamba ta musu masanga bakwitsa makasi ozomona makaya do ba biloko moya modèle bongo siko tonga panga zomona ke nga mwana nga jamais ko bala handicapé mba so bala handicapé na contrôle ya vie aboye ekosimba te na lolenge wana yango mona ka ke ba parents misusu balingaka te ba personne vivant avec handicap babala bana na bango ozomona pona nini condition de vie ya handicapé eza malamu te oyo komo ndeko timba silika makasi obalike bina ba personne vivant avec handicap bo silika ka mingi eza mutu nyonso parce que bato bazala poni to fanya to ba homme valide ba bazala kanda makasi bazali e bazala mo bazali ba bazala mo isengo bazali wana ka on ezala nango partout bongo est-ce que ko silika pe ba yeko na école to pe bongo ko sika donc bino na bino bongo ko zana bobota na kolinga wana te po epesa pe ba boti pe bazala na mo bokasi wana ya ko sipela ka bana bino bana bango bala ndeti ndakisa pona ngometali ndeti ko seka wana ko zolo be ato Jean ko seka ndeti ngai kutu ni avandi bo tamu spona ko makoseka kutu mwa mingi tamu spona vanda bina centre wana pona muna inazana anga mutu to ambition de belé boye da na ko kuta na ba ko so na bango eta ngonyonso ko mesana yango moni siko mwa gentillesse ya sala ni ekota c'est que moi kanda donc soko za yo moko na ndako zo bimono ndio za na ghetto donc oza isolé ingeto mona ke oza isolé mona ke yona zala nga mona makambo boye ne tanta musoza mwana mkeso kola nanga moko to ningini yoki na centre moko boule mona ma to rande kifunda ba o ngana leki kutu na kotambola kutu bazali donc c'est qui to za ebele il pesa kabisa mu espoir mu esengo wana na ko ingeta ya nyonso ale kota pourtant yo vandi moko vandi bo muna ka ozala yo moko bakanda so wana so ba raisonner malamu te raisonnement na yo kozala normalité comme anormal mais au qu'est-ce qu'on place pour que vous abouez on va te misu etambola zo tambola o mitali yo moko tali mo ima na leki na musika donc nyonso wata omuna bo munike ini tila kozala kana ini zoza so ndenge c'est que c'est ngo tindaka ba boti batindaka bana bakindaka mingi na ba centre ko yeko mais ba centre mais kasi wana l'état na biso bino pe ba makambo moko ozo pala na moko ya makasi lokola bato moko baza lokola ba étranger moko boye to yebite ozo bino makambo eza kutu donc et si sokuna ba posa to vana ba centre ya so na lolenge bino boto limbulela moboto aza na mwana o aza na handicap na ndako motika ko linga te bato wana baya otela bango mwana nga so akia ke betaka ba bale otelemi boye donc ozo ko ko telemi po parents wana alinga yango ekosenga ke l'état na biso zo makambo wani na maboko pamba te loko ezosala ke makambo nyonso tozo ba makasi ani sala maka pamba te eza ba yeko exploiter biso awa to ba américain to ba mindela en général to loba ba yeko exploiter biso awa siko na nyonso ba ça va se no ba travail mo foncé bazwi ba image tout ça et ke kuna ba ke kote ba ke olena ba mbongo na bango mais ce qui l'état na biso moko na limite ba makambo lolinga bongo ko sala matono mingi awa siko to kote siko relation ni oyo bino bozalaki na yango tango tozo ba l'état relation ni oyo bino bozana yango aitaki individu na ministère oyo ewuti bongo oyo tozana yango matondo mingi na oyo ewuti koleka biso tozoloba oyo biso tomonaka to biso tozalaka sur place en tout cas pona ngai na monaki eloko te pamba te biso tozali na bandeko oyo ezaki baza na base makambo na kolandia makambo wana bazali oyo ezaki so ekali kamoko boye pa coup de film bala moko episode ata kambo eza boye boso kisa bosala boye nanu te nga pona eloko kutu moko kutu te na ministère uti koleka eloko te po tozana ba vie oyo ezaki ngana ba toza ba pire boye oyo ezaki ba mission na kolakisa ba informatique bazali ezaki so eli kamoko amuke kaka ba bakena kolandela bazaka ba mo boye bakena kolandela so ba place ni bakena kolandela yango de so eli kamuke a signala ka biso yo atika ka biso te ba vie on batika ngai te mais ezali eloko moko te petit na ngai en tout cas eloko te petit na ngai ka bongo ka ti ministère on penenge ke na osila boye so pe de sili so pe ke na osila to ebite mais to ebite na oyo ekoya oyo soki ekozalela ndenge nini tozana relation ndenge nini na oyo ekoya oyo toyebi banso na Congo tozozela nini gouvernement esika ekoka bongo kobima oyo pe ba ministère esika oyo kozala mais toli to pe bongo conseil nini oyo koki kopesa na oyo akozwa ebonga lokola oyo auta kozwa ebonga soki gouvernement ko changer soki akozala soki ko continuer to pe bongo soki ba kolongola ba kotia mosusu
toli to pe bon conseil na oya kozwa musala oya ko diriger ministère on a ya personne vivant avec handicap matondo mingi na motuno tuni biso o soki ndeti oya azalaki soki akozala kaka soki akokoba donc en tout cas a s'intéresser même bandika makasi ko associer bandika parce que loko ndela kosala manango te c'est fa que l'année ba centre akeli ba centre ba encadrement moko kozala ko te ko permettre biso to ba posa na biso to sala boyo to zongisa bo apesa biso makani to biso pesa makani silo lenge ni esengi to sala to ndenge ni nyonso afeza la bongo mais soki kozala oyo akoya mususu donc conseil to kopesa bango ezata mususu to kolobela asala kwa wa koleka te kwa ute koleka en tout cas rien du tout et le moko te pamba te na ministère ani sa fois ça biso ba centre et on permet que to kutana na bango to pesa makani biso to na posa boyo to posa basala biso bazongisa biso bo mais na wana en tout cas le mo esalamike soki ba kokoba seki ba bongo les aller mais so ba kozo esika donc faut asaye la biso lo lenge o to tiko lo bake ko ba centre nyonso iko permettre que ba ba posa na biso to lingi nini to na posa ya nini donc na mukuse to ya mingi to lo ba ya mwana matondo mingi tatabikaki na mutuna oyo esengeli penza olimbolela bandeko na biso o bazolanda biso pamba te yo zali bongo pe personne vivant avec handicap oyo moko zali na kokoso wana nzoto na yo tina ya personne vivant avec handicap na kati ya société na biso le wana peut-être ko benda biso na moi mutuna na biso ya avant dernier mutuna oyo tokotuna biso matondo mingi tina ezali neti ndakisa tokovanda boye tolobaka ntango nyonso soki handicapé azalaka na tina kati ya société soki mutu alobi eti bongo na mona yango lukuta mpo na nini biso na kati ya centre to bandaki kovanda bayebaki bagrand bainformaticien ezalaki tozalaki mibale oyo tozalaki mamire na kati ya makambo wana tozalaki mibale na kati ya mibale tozalaki wana bandaki kosala misala ya informatique mais kasi za mokolo moko bazesa biso ta mosusu ba exercice biso mibale ba komona ki make ye ayebaki yango makasi mingi en tout cas ba mindela bazwaki eti tozo ba bwende ko biso John de PCM bote mesika zali azana kati États-Unis siko soki azaki na tina kata société soki mundele azui seki mutala na soki mundele azui seki amoni uzana bili azana bili moko boye ingeta ya boke tango uzana bili bokeli wana donc c'est que et compléter le monde kati société pour tu venir compléter le monde kati société jamais ko kozwa mais biso a wali to vandi boye donc handicapé nyonso obozomona azana tina kati société pour handicapé alia kapé amelaka asala ka nyonso ezaki homme valide pas sala ka donc c'est-à-dire na mokuse to ya mingi azana tina na kati ya société na biso matondo mingi tatabikaki na bongo ya mboto leka conseil nini oyo koki kopesa na ba personne vivant avec handicap na bokuse pe bongo mot de la fin ya bino ya na émission na biso handicapé ya lelo bon conseil de kopesa ko bandika biso handicapé et kosenga na bango en tout cas amalo mbango ingeta to kosenga na bango en tout cas ba kabonyo so bazana nango basa ni babimisa yango na tina yete kosala ke pesa bango valeur to pesa biso valeur en général donc batika ezali ya kosenga senga na banzela batika ba esprit wana ezaki matina mutu ka mutu ko futa tina ke po créer ba guerre to ba guerre d'esprit to lobela bongo et to ba guerre d'esprit donc nyonso wana tukeza la mutu en tout cas ba chaîne ezali na bango do bimela melate ba kuita makasi en tout cas nyonso batika bezali wana matondo mingi tatabikaki nde bongo wana bandeko balandi wana ezalaki bongo maloba na bango ya suka to pe bongo toli na ba personne vivant avec handicap ete batika imela batika ko kanisaka mabe tango nyonso batambola na bo alima ba mitosa na bango moko ba mipesa valeur nde wapi wana kosunga bango nde bongo mokolo malelo to lobelaki bongo na émission na biso handicapé na elongo na invité na biso tatabikaki to lobelaki bongo sujet na biso zalaki bongo moto nani bo moto ya personne vivant avec handicap lo lenge nini handicapé a vivre na kati ya société na ye to pe bongo ba kokoso ni oya kuta na kana yango ni na bongo bandiko balandi Vam télévision émission na biso ebendi bongo suka kasi to kozalisa te kopesa matondo mingi to pe bongo longonya na staff technique o basungaki biso wapi to moni bongo tata Luzaya de pyramide wapi bongo to moni bongo sous tata Timba superlatif ozaki bongo na sima ya matalatala pe bongo lisusu to pesi ni bongo bandiko balandi Vam télévision émission na biso ebendi bongo suka to kutani bongo na poso oyo ezali koya Azala kana somo ya liwa banzo ide. Tango nyonso ekolinga ye